bonsoir. On a abonné sur e-news télévision partout bozali na lela bino ya trop. Na bibino pe bolinga. Ngana ba obalinga ngate na pesi bino mbote partout bozali. Vidéo na biso au s'abonner, partager vidéo et liker. Pour partager ndé ngonde makambu. Na pesi bino nyon surtout mbote partout bozali sans oublier maman Rose la patronne depuis quelque part na pesi mbote papa José Yungu j'étais sali. Derrière la caméra, tu as Richard RM, na pesio pembote, na plateau nanga na zanga morote lelo, na mbé bino invité moko na ebike, kolandaye, koyokaye et ça abiso pe des gens bien. Aza awa, ye mo se présenter so caméraman, aza mère morale nanga, a fungula de ma solo ngoto banda, to leka. Bonjour ma Laurentine. Bonjour. Na yambio lelo awa, tolingi to yeba. Musani no salaka kombo na yo nani yo mo se présenter et pas ba landinyo surtout ya Isaac News TV na ebi baza déjà branché ce côté ya sala qui a pas Juma ya vimoro ya mabe makasi sala qui yango makasi mais il faut qu'il y ait un peu de côté. Après le moment, na sali, na écoute la mobile, inde na zwa ki sika la vandi. Donc par là, ozala ki moko ya bansien ya pas ka Juma, on a comprend bien. Ozala ki moko moko ya bansien ya pas ka Juma. Donc pour le moment, ozala lisusu kuna te obala. Na bala pour le moment qui faut qu'il y ait été yango na tika ki yango. Pour le moment, on peut sa conseil car na ba bazo consigner nango. Batika po eza musala moko ya mabe ya pasi. Musala mabe ya pasi. Tango yo bande ko sala. Omona ki yango mabe te, omona ki yango pasi te. Lelo yo olingi yo éduquer ba o bazo sala. Batika po na nini? Ba ba ko sala bazo sala batika na po eza musala moko ya mabe makasi. Po lelo ekomi kisi génération wana mo lelo ça ba ke nango na kisi. Ba sala ngo na kisi ebiso za ko sala yango, to sala ki yango na kisi te. Tant on a ça na mon rôle te ba kutana ba risque pe futinga te ya on la tikaki mais na côté pe ba misusu ba tikango kaka oyebi ke côté ya mutu atika vi o ya mesana yo ba te ki yo potikango j'espère yo ba te ki yo potikango na ba te ki nga na kutana na risque mo boy on esenga ki pe na tikanya na tikaki mais ba misusu ba zo continuer yango po ba ba kisi na bango ya ba zo continuer yango na génération ba na biso siko ya bino ezaka nango kisi te. Ya bino série na bino na paka Juma ils en ont na kisité bana ya lelo nde bakomo osimbela ngo kisi mais comment na bandumba ya paka Juma ebele ba traitara bango ba fimoro toko ba bandumba mo ya moins cher mobala koko ya na 5000 francs 2000 francs asokoli musopo aleki sikoyo lelo oyo zolo bana biso oza ancienne ya paka Juma otika musala wana pona ozwa ki risque otika musala wana pona efuta kiyote otika musala wana po bana ya kilelo baina bakisi na bango donc omoni moyo osala te étouffe yo toloba étouffe nga na kokite na ngona tiki na moli pema habiter la tika nde na kutana na mobile na habiter na vanda nde na vandi na bosi bana na ngai na mero na vandi na ngai tongo banda osala musala ngo ozalaki omibotelaki to obotaki non te yanza kosala ngo pour le moment na bala mibale po mbala zoyeba te nazosala babuloko wana na ofuta tike na ye pe pan na sali makambo na nga na zongi donc yo ndoza ozali na libala na sali yango na kei na zongi maintenant na moni susu ngabi te na tika kaka na vanda risque nini yango okutana nango epekisaki otika musala ngo nakutana mbali moko boye position na monaka ya mbela kinga na chambre ebangisaki nga na monaki mabe makasi nga biso na continuer na okufa ala unatika bobanga pe to banga makasi po nzoto muso okutani nango boyoki na somo okoki te obite na salika pona nzala pona pasi na zwa mbongo mela koki yango te yo bando sa nongo pona pasi ozalaki na ndako ya libala olobi oya na ndako ya libala oza na bana na yo obandeki kosala musala ngo donc pona lokoso kaka ya kosala musala ngo to poani pour le bon comme ça il a qui quoi d'habitude na mesana ki nango Tango lo ba talaka pe
babone na biso tout balandi tout baolanda biso bamona mpe elongi na yo bamona mpe elongi na yo parce que ozalaki moko ya ancienne ya paka juma otikela bapetit parce que trop de kisi trop de bamakambo ebele yango nalingi nayeba toyeba na batutu baolanda biso na vie yango nde olobiki ozalaki na ndako ya libala koma yo mwasi ya libala ofandi na libala na obosi ba mibale otiki noka bana na yo otiki noka mobali na ofuti transport tina paka juma okende ka koteka oyo tobengaka biso mo toyebi wana elengi nie bande kopuse yo mpo kendaka mbongo to nini ozomona ovandi esprit wana ezobenda yo kaka oka camarade abengi otika lelo okende te tokende ko tokende kaka ta tokende ngai te na okoka na ngai te mpo esengi fo natika otosalaka ata mwa 1 mois totika nde natikaki yango nde natikaki mapola lotina libela lo natika yango nayebi biso makambo wana te tupa koki oya mbo batonton mo boye to père mo boye azwi mpe mwa auti ozwa salaire na ye barelation na mpe ya kala to relation na te akoki mpe kotuta mare ya ndeni toki passage naa na mbongo na nga naa na mwa 100 na nga naa na mwa 50 na nga obukana en tout cas ata relation naso na ntango wana te donc si naboyaki yango deya libela na miso ya nzambe nakosalela yango lisusu te riske okutana nango kaka ya papa oyo tosisana nango papa oyo bokotaki na ye na chambre oyo okende kodécouvrir kuna nde esalaki yo bosana pardon obosana otika vie yango mpo na riske yango na riske ni okutana ye nango nakutanaki na ye façon nazali komonele kaka suspect na chambre donc naotala nano nzoto na ye komona kaka boye yango nde ebangisangisalanga somo oyo batalaka te talaka babone te bamona elongi yo obomba elongi yo na paka ozala lisusu te koma okobomba elongi na paka juma so baluki yo bozwa yo te fo talisa elongi parce que okoma déjà na mobali okoma da mère apalin quoi en tout cas naza kolinga te naboyaki papa napesaki nga somo na vi na nga libela mobimba somo yango okutaki ye ndongo lo basomo wana okutaki peni na ye mystique omonaki ndenge nini potika ezalaki ndenge nini oyo etiki so vie ozomona nakotia forme ya aubergine obe nini aubergine kutomona forme en tout cas namona en tout cas esimba te nde naboyaki yango mpo na libela nde navandi lelo na ndako na nga nabosi bana na nga 6 oza bana 6 me nga namoni obombela biso mpo jamais moto okotika vi neka mpo amonaki peni ya mobali moko bon nayebi te wana eyebika yo mo nde oboyaki oleka mpe na badelivrance nde otika vi yana mpo souvent bafille oyo basalaka bavi bayambaka milimo ya ndenge na ndenge lo bayambaka vraiment bamakambo ya ndenge na ndenge na banzoto na bango ntango yo otika ya mosala yango okende kokutana na paster asaleli yo prière ou délivrance par rapport à makambo bande kosala osala mpe tubelaki yango otiki okonfesa mpe en tout cas nasalaki yango nakokende église nayamboli nakutanaki na mama na ngai nasololaki na ye alandeli nga baprière abi lokola otiki yango eza malamu oyambi ye sokola mokonzi mobikisi tika vi wana vanda na libala obokola bana baprière na ndenge na se maîtriser mpo na libela ti liwa na ngai papa mpe abande koyeba te ke yo yibaka non biso tolinga toyeba vi wana yo bandaki yango ntango deja obotaki to na ntango oboti te na bandaki wana tokutani na ye deja azopropose nga tozala place moko mais nakosala mwa kidiba na mwa ntango esengi ngongo ya ye te oyo ayebi ya koya te aki aza na mosala nde nakoprofite na ye na mosala na ngai ti nde omoneki lelo na se desizaki nango naboyaki nalandi baprière nde omona nazwi kimia boye baninga oyo banda osana bango bavi wana na paka juma génération na bino obi boza bancienne na paka juma donc bino boforma mpe bana ebele boyamba mpe bana ebele par là toloba bongo ti boyamba bana ebele boforma mpe bana ebele na mosala na bino yango siko baninga na boza osana bango vi batika mpe lokwa yo to bakontinuaka kosala api pala koyeba soki 5 obe 6 na mosusu bapanzani nakoba mosusu bakende balufu bamosusu bana brazan moko mpe so ndisa nango akufaka esili tokutana lisusu na bango te namona bango mpe lisusu te baoyo batika oyo bakenda balufu wana bakendaka kokontinue mosala na bango nde nayoka babisinga bazanga na bambiansi na bango kaka na lufu kuna bamisu bakoti bamabala baosala mpe kaka kuna na lufu nde nayoki misu na brazzaville baokontinue baela na bango wana mosala yango nde toyokaka ke non
po kutana mobali ya malonga po bino pe po excuse nga na terme bino bandumba boanviaka pe mobali ya mbongo ebele pe bayiba mibali bambongo ebele pe atala posha mobali tala na posaka mobali abamba aleka simbiseka ata mabe zero sikoyo yo ntango obandaki kosala yango obandaki na koanvie mibali ya mbongo te obandaki kopona to obanda kosala yango na ndeni nga azali mpe so tovandi tozeli moto akoti osignale moninga yanga alandi ye alandi ye lokei tonto afininga mpe liso asepeli na nga lokei tosololi olobi nini eza combien o nazala mwa 20 heures 20 na $20 to 20 000 francs tonto mosusu naza na $20 mosusu na $10 ngabi te soki tongosa tokotia ya mosusu $20 soki ezaka passage opesa ngai ya mosusu montant toyokani na ye ndeti bacombien ndeti kolala nde tozalaki nazalaka na posa nini mosusu mwa $20 tolali na ye apesi nga na paka juma bofutisa mpe mibali mpe $20 ntango ezalaki mosentir ozoyamba mobali bana esengo ozoyamba evana apeti ngona ba mobali mpe ya bien apesi mbongo apesi yo soki mpe esengi otali mouvement poche eza ya kovimba bokomela mpe makasi na nsima wana mpe oprofite ere ye alali obendi portemonnaie nabendi mwa 10 na kompete na mbongo opia ngai onosala mabe ese eloko te ntango otunda na ntongo madame ngabi nayebi te okalike mbongo malamu te okontaki bien te alingi asaka mikokotomboka te so tomboki aye moko oluka problème baokanga yo so omeki baokanga yo omona bangi esava nakokisi kasi mbongo na yo omoni bamibali ebele bakoma obanga kokeluka bandumba na mpo boyibaka bango bambongo to mamango mpena okonfirme biso yango mpenda eza mpenda ya solo kena ndumba yiba mobali mbongo bozanga mawa ata moto ana mwa abombeli abana mo madeso abana donc yo oyibi yango bimisi yango likolo oyo ozwaki lisusu eya malamu te bosala mabe ntango deja labengi mombenga elakisi oza mombenga ntango nakutani na yo oza mombenga esengi tusu namoni oza mombenga oza yuma mombenga ndeni kasi oza yuma te mombenga wana nakutani mombenga na ngai tusoki so omelaki esili nakozongisa mpe vidi na ndako bono tia bo mpe ozongisa vidi wana otala boye to ya kolangwa ndenge alangwe wana na ndenge alali na nsima ya pongi wana ngai lazwi nafungoli porte mpe na signale guichet ngai bisimbelanga mbongo bozalaki complice na banani bato ya guichet vol baza ndenge wana ntango okia kotunda ye namonaki ete apesinga eloko te ngai mpe na kokontrole ngai namoni mbongo te mosusu nakangi na pape mosusu na tie na se otyango na se wa baki na se en tout cas lelo ya matata na mama Laurentine bino mo bocomprendre nde tookende na ye tookende tokos makasi azodevoile basecret oye oyo bango babandaki kosala na bavi na bango ya paka juma nde toyoka paka juma ancienne vraiment ya paka juma nde yo toza na ya mama Laurentine bino mo bozomonaka ndenge azoloba ancienne ya paka juma awabeta biso masolo ya bavi na ye asalasala na paka juma ndenge bandaki koyiba bino mo bozolanda kaka ndenge apalola makasi mama Laurentine sikoyo yo bimisa basekret ya mosala yango ntango baninga mosusu baomona yo ndenge odevale basekret na bango esala bango bien te mais soki nde nazoloba boye mpo biso ta na biso daki ndenge mosusu koso bamoni ndenge wana na ntango oyo esenga biso tosalaki yango mais pour le moment namoni na encourage bango mpe naboyi yango bakokotika bango bazokontinue na kisi basala na kisi po kisi mpe ezeli komo mabe po apres de mesi osimba kisi sore ozala ti wapi sore mango liwati eza liwa fo kotika yango eza vi moko ntango nasalaki yango ezalaki ndenge mosusu lelo mpe mibali bakomi na kisi soko amoni eza ya yo te balani te akoboma mpe yo tozomona mpe lelo bakeni na hotel o akweyaki na tashe toyokaki sango moko boye na hotel na quartier 3 na kulumba moto akweyaki bazalaki tiene toyebi te ye mpe mwasi ya liba toyebi te akweyaki eza mosala moko kaka so omoni osala olembi okokotika yango ndeti nga mpo na ngai si natikaki ebongo na mosala yango obénéficia nini obénéficia nini quand babien moko mpe nde ozalaka mpena soko ovandi boye bon sako oyo nazwango na mbongo ya
bondumba na ngai eloko boye nazwa yango mpona donc souvenir nini yoza nango na mosala yango. Nga souvenir ezalaki na kosomaka bilamba na ngai babiloko na ngai ya nzoto bamapapa bachanete biloko ezalaki na kosomba nde yango wana kaka kosala monzele kaka toujours namonana kaka forme me oyo nasombi boye en tout cas obande kosomba yango mpona kozanga mbongo ndeti babilamba eza moins cher parce que ebele basalaka vie base retrouva lelo mingi basalaka vie base retrouva lelo omona abi bon vie nanga nasala lelo efutinga lopangu vie nanga nasala efutanga mutuka moko boye vie nanga nasala efutanga eloko moya motuya donc ya yo ebanda ofutoka bilamba bachenette bamapapa est ce que ti lelo biloko wana erésistaka biloko wana pour le moment eza lisusu te omona miso ozala mbongo yango mpo ozwi okabi yango opanzi yango deja bambongo mo ozala mbongo abolafa ntango ozwi yango esengi fo panza baninga balia bandeko bazwa mpe mwa moke kaka bongo mwa ambiance yango wana mbongo wana kandi oyebi série na bino bobandaki kobenefise ka na moke parce que bozali na bino na bakisi te ya lelo baosimba bakisi yango baose retrouvaka na bambongo na mituka na bamapango oyo ya bino ezalaka bilamba bachenete babilo moko ya bongo ya sans valeur sikoyo mama Laurentine conseil nini okopesa na bana oyo baokenda kosimba bakisi mpo balinga mibala bien oyo baokenda balave bango babima bavrai chéri devant bamibali moya mbongo kwa conseil nini okopesa bango. Mais conseil na opesa bango pour le moment na mito akokotika yango batika yango mpo eza na litomba lisusu te balobi azosala mabe akontinue na mabe na ye oyo akontinue malamu akontinue na malamu pour le moment na minute oyo nayebisi bango batika yango batika mpo eza malamu te vie eza mokuse kozala kaka mokuse batika yango vie ezala mokuse en tout cas batika yango parce que vie ekozala bango mokuse mpona bamakambo oyo baosala. Mama Laurentine lelo na ndako na yo nayebi te eske oza mpe na bajeune fille obota mpe basi? naza na mibali naza na mibali 6. Oh nzambe ajiste apesi yo kaka mibali mpo olakisa bango nzela wana te mpo soki obotaki mwasi mwana oyo ya liboso aza mwana ya liboso aza mwana mobali aza na déjà mwana 2003 aza garçon mwana 2003 donc soki azalaki mwasi na moment oyo banda kokesa bavie na seke olinga olakisa yango mpe soki azalaki mwasi nalingaki mpe napesa nzela na kaka te mpo nzela nga nasi nauti naopia susu mwana akende nango te nakotalisa yango te mpo eza malamu te eza nzela ya pasi nakotalisa mwana te nakotalisa nzela mosusu asambela aluka esika mosusu asala ateka mwana mobali efatanga klasi mpo lobi na vi na ye sikoyo otangeli biso daa baavantage na yo baki ozobanda osombaka babilamba bamapapa basak pour le moment eza lisusu te parce que eza mbongo ya masumu mbongo ya bolafa esi esila nango kaka bon lokwa mongwa na nzungu sikoyo bamakama nini comme risque oyo bande kokutana nango po yana bandumba misusu mpa kobima na mobali babeti bariske eza ebele wana napesi comme exemple sikoyo oyo ya yo risque ezalaki vraiment nini apart kokutana na mobali wana na kati ya chambre nzoto na ye ezalaki forme aubergine ebangisaki yo apart kokutana na mobali wana risque nini lisusu okutana nango to risque nini baninga na yo na moma bondasala bango vi bakutana ye nango ndeti nga bariske nakutana nango oyo epesaka su mabe mosusu mokolo mosusu mwana mobali alingi abetanga donc abetanga na façon mabe nde ekimisaka nga nasala défense nakima nakima soki akoboma nga nakimaka mpe ndi sa elambala bimiti libanda bimi mutakala bima ndeni nafongoli crochet nafongoli porte na bimi ni nde babota obotanga baye kopesa nga bilamba mpo balinga kuna na kati ya bisika yango wana nde na bimaki mobimba yango leo epesaki nga vraiment vi na nga na se décise na biloko wana continue nango lisusu te eza vraiment malamu mama Laurentine donc ndenge otika ngo mpenza nzambe apambola yo oteya mpe baoyo bazosala yango kaka nde olobi batika mpe lokwa yo otika mais nayebiki ya facile te
kotikisa moto eloko moko boye yo bate oyoka facilement mais na moto mosusu boye bate ye pe aboyi na ye koyoka ayoka te abia waya azalaki moto akala ya bango ezalaki kande olobi wana oyo ya biso ya kilelo. En tout cas, na sepeli ndenge répondre d'abord une invitation nanga ezalaki facile te mpona yamba yo mutu amo eselongi vraiment boye deva bato na média azalaki osala vie ala kiselongi na ye ke non eza vraiment facile tant plus vraiment osali bala na remercie yo d'abord na ndenge répondre invitation nanga. Dernier mot pour na balandi surtout ya Isaac News TV o balandi biso de partout mot de la fin na yo pour na bango na pesi bango kaka merci nembo ya merci ana otala ndenge ya logo opesanga merci bango na pesi bango merci bambote belé. En tout cas, on comprend maman Laurentine. Ah boy, il y a la mingi caméra parce que via ma solo na a beti wana. Na pesi bino merci beaucoup na ndenge bolanda ki biso. Merci na Lou Gibson Mulombo na kati ya Louf na pesi yo merci na ndenge bolanda kinga. Merci na papa José Yungu. Merci na mama Sifa, mama moko bien na kati ya Dubai. Na pesi yo merci. Na pesi ba tout ba sister ke mission na nga équipe technique mobimba. Na pesi bino ba merci. Derrière la caméra to yaki na Richard R Mobala Pembe Richard merci na ndenge osali na koma 5/5 na banda kuna bango. Tokutani à la prochaine bye.